mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo. Tokolobela, Sije Oyo, Yamakasi, Ezali, report, il y a visite, il y a pape, Namboka Nabiso, Boebi, Ke Mikolo, Tozali toujours na roi Philippe, Azali na reine, Bazali Siko na Est, Bazali Kina Goma, na Kanisi Siko Bakomi na Katanga, Omoni ke Batumaye Baloba ezalité. Après, Tongo Kuzwa, pape Moutoalengai Koya na Mboka na Biso, mais pape a reporté. Mais Siko yo Congolais, Oyo ya Kindoki, ya Motema Mabe, bazo confondre report na annulation. Donc, on a vraiment na batu ya mayele pour dire kende na epsa rabinoka ke Congolais sala rananko, il fait semblant de ne pas comprendre, mais bazo comprendre. Donc, comme amnésie qui est moko motema likundu, ya on a bozo mona na batu ya mayele baza ko confondre annulation na report. Donc, tozongela wana annulation et loko ezali ke ba annuler libela et ko sala maka lisusu te report, donc ba déplacer date, donc ba longoli date on a sika boye ba tiongo ne sika mususu ezali suite il y a ba problème à santé to ko développer on peut to relaxer bino pe ba preuve pour awa boye bika que 5 minutes ezali, donc cours éducation civique 5 minutes ezali wana tolobaka toko tikelaka bandoki ya Congo lisusu tenté. Mais avant to banda émission na biso ya lelo, boyebi ke mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton toyebi te nzambe fala pesa biso ya ata avant, mais nzambe ye moko yebi makambo salaka pourquoi pesi biso sikoyo. Donc apesi biso siko po asilisa makambo nyonso tout oya mabe, donc Congolais koma kolia ko se faire soigner malamu après atika mboka malamu to akoya, donc akena malamu. Mais bobo sanate idole ezali ya UDPS, idole ezali ya papa na biso Etienne Tshisekedi de raison et moi. Donc yebara ke musala o fatia azali ko sala azali ko zo ba risque même ya vie na ye akotike lango na n'importe qui te, il faut continuité ezala. Donc, avant tout bande d'émission, na biso alelo, vous allez vraiment tenir, souhaiter bon et joyeux anniversaire na président de la République na biso, où il a commis na 59 ans, donc année prochaine 60 ans. Donc, tout ça, bah, génération moko. Donc, ma solo nga na robé taillé pas comprendre, ma solo ya robé tanga na comprendre. Et on a Monique vraiment ceux qui beaucoup tani bozo solo la penza, nandenga ba la musique, nandenga ba yaya. Bozo solo la penza parce que votre génération mon boy va ma solo. Donc vraiment président na biso to tena qui vraiment na kati il y a 5 minutes avec César Ngadi to souhaito bon et joyeux anniversaire. Ou mela nzamba batela yo parce que ye morope mutatindi yo na kati ya masolo oyo tozali na ngona mboka ozali na mission divine bo kontina onde ka na répétaka ezali ya peuple kakate mais ezali pe ya nzambe ya ngona bomoni, donc ba coup tordu nyoso tout donc mama kambo nyoso tout ya kindoki jamais et ko toucher président de la République na biso parce que ceux qui nzamba pesio pouvoir à pesio mission à ko faciliter au pétage au kene na mission na yo ti nasuka. Donc vraiment yangwana boye ba kenzamba ko bomba président de la République na biso une fois de plus. Donc bon et joyeux anniversaire na président de la République na biso na yebi ke eleka ki malamu mingi. Donc maman Denise a s'occupa ki na yo
malamu malamu, donc banana yo, bandeko na yo, donc famille restreinte, donc bazala ki na yo. Donc avant de enchaîner na émission na biso ya lelo to ko marqué pause boyebi ke rendez-vous ezakaka moko le 30 juin. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Tozali sikoyo donc na J-17. Donc les locaux mosusu ezali te le 30 juin boyebi ke Wenge kalezali synonyme ya bopanzani siko Wenge ezongani ya ona bozomona batu nyonso tu bakomi kozongana batu tu bakomi na masolo ya kitoko. Donc vraiment eloko mosusu eza te date ezali kaka moko soki tosali allusion na concert wana tokobosana te kotanga mutu asali ke masolo wana ezala. Donc monsieur Amadou Diaby mwana ya mboka, donc asali makambo oyo bato basalaka te parce que asolaka bien, parce que aza na mbongo na ye, parce que azali pe mwana ya nzambe, parce que masolo wana po sangisa bato nyonso tu wana ezali lisekite, ezali lisekite. Donc vraiment toko lakisa bino ba image ya bande annonce na masolo nyonso tu ezali tout autour ya masolo oyo ya Wenge Musica ya le 30 juin. Donc bomonaki ba panneau ndenge komi partout na Kisasa, ba panneau ezali partout na Kisasa. Donc vraiment bozala déjà recépela le 30 juin bokomona show oyo nanu monana te na kati ya Kisasa depuis ba 74. Donc ba James Brown, donc ba yaki ba te belé ba yaki, après to mona Kassav, to mona Jimmy Cliff, mais ya mbalo yo na technologie oyo ya ba son numérique beaucoup mona nde makambu ndenge kozala place ba comprendre que tant tozolo benabino ke Amadou Diaby azali mutu akosakana te batu bako vivre yango. Donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Bino moko boiti kolanda, donc rendez-vous ezali les 30, donc ezali concert moko oyo ekoti kalande nazolo bakaka d'une façon indélébile na ba mémoire ya ba congolais surtout parce que oyo bakomona wana nano bomoni te bomoni ba pub ekomi partout, donc na ba site internet surtout, donc mokili mobimba na ba télé place surtout, en tout cas mutu oyo azali au courant ya concert oyo ayebi yango te azali te. Donc vraiment tokotika te biso tozali wana tozali ba partenaire ya Mansa Musique oyo ya Amadou Diaby, to aussi to banda ba masolo banda kalana ye. Donc na masolo ezalaki naturellement normal que tozala na ye na kati ya masolo. Donc sikoyo tokoti na sujet na biso ndenge tolobaki ke ba Congolais botika distraction.
Congolais bakomi koloba donc makambo belé kaka ya guerre oh bona bo guerre wana est et banda na faci beton te boyebi ba responsable ya guerre wana boyebi bango bino moko to otanga bakombo te boyebi kanamba za na kati ye mutu asala et s'amplifier et ya na ndenge o ekomi sikoyo donc faci beton moi na papa Tshisekedi ye wana makambo ya zo sala kutu po guerre wana esila nakanisi président moko nani wasala yango te nakanisi vraiment ata bandoki na sa motema bazali kontima vraiment nazali ko zongela likambo moko ezosala ngai pasi nakanisi na ba congolais nyoso oyo bazali penza ba patriote osala bango pasi nalingi kaka na yebisa ke totika kolela pamba tokomi kolela kaka donc gouvernement na biso bakonzi na biso soki kaka Rwanda sel biso likambo na boyi te photo lo barango po communauté internationale eyebaka mais communauté internationale azana makambo oyebisa biso te kuna na kati parce que masolo wana ebanda kala basala rien ekoma siko Rwanda eza 10 biso tuza munene eza neti mwana mwa muka betu gogo pa okomika olela mama eba betinga gogo donc totika kolela guerre ezali guerre soki bandi bandeke ba pigeon donc bampuku mutu bakufaka te batu mutu bakufaka soki Rwanda ebomi 10 personnes biso tokende toboma 20 ou bien 30 to banda rolela ka te ke ba kote la biso bo ba boteli biso Rwanda ba tirer donc ba obi moko mibale donc bon siko biso tozilani Rwanda soki bombardé biso pe to bombardé donc siko ndeka na baki président de la République ma solo kutu mutu ayelo bulu kutu ya négociation ezate donc totika olela pamba do likambo ke donc biso ka moi Rwanda loko moka 10 et beti biso mbata biso tolela donc ye beti biso to bete ni makoko donc tolela raté bon to ko panza ma solo que communauté internationale yeba makambo Rwanda ça basi ba yeba ngo bandakala babando favoriser Rwanda parce que babando profiter na sima ya Rwanda bazora ba minerais communauté internationale ba yebi masolo na donc masolo suko ekomi président de la République esprit à la musique mélangé na Poutine négociation eza metozo tirer ba massas parce que Rwanda cette fois-ci ou jamais il faut vider donc totiko lela parce que guerre so bimi ba to kam to badayaka ba tout cas comme tout badayaka to mona teke ba jampi ba pigeon ba jampi mutu bazo kufaka ou bien ba mpuku ba tout mutu badayaka donc so to déclarer guerre so to déclarer guerre ndé to déclarer to ba ke ba bazo dahi mais suka il faut to gagner Rwanda parce que gagner parce que Rwanda déjà 10 muke do to ko le la pa pamba teke Rwanda beti biso Rwanda sali biso to tika ba faire wana to ke na guerre wana ti na suka problème ya pape ezali ya santé pape alingako ya na mboka na biso alingako kenepe na Soudan donc basali communiqué ezali officiel donc pape a été parce que ça a un problème ya genou donc azotambola bien te donc on a que ça peut bino na ba image donc pape akoko ya te genou zo sala azotambola bien te basimba ye aya na visite ndengwana ekosalama te donc yango na tozo yoksa bino moko bolanda communiqué officiel ya Vatican oyo annonce ki report et non annulation ndenge bato misusu ya mitema kindoki bazali koloba ba reporter donc visite wana na date moko nanu ba ko fixer sima parce que eko dépendre na état de santé ya pape bino moko boyoka communiqué oyo Vatican epesa ki suite, il y a report, il y a visite à Pape na Mboka na biso. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Bonjour à tous. Comme vous le savez, acceptant la demande de ce médecin et afin de ne pas compromettre le résultat de thérapie du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, et a décidé de reporter, était contraint de reporter son voyage en RD Congo et au Sud-Soudan, à une date ultérieure qui reste encore à définir. La raison est seulement médicale, le voyage est reporté, pas annulé. La raison pour laquelle le pape vient reste toujours valide et nous engage encore plus. Ils viennent comme pèlerins de paix, comme pèlerins de réconciliation. Et alors nous, comme quand le père de famille reporte son voyage pour des raisons de santé, nous qui sommes ses enfants, nous nous engageons à préparer encore mieux notre cœur et à vivre déjà son message qui est un message d'amour, de réconciliation. Et un grand merci à tous ceux qui sont en train de travailler. Nous devons encore continuer et apprendre aussi
de ce que le pape nous montre à accepter ce que la vie parfois nous demande. Il y a toujours un message de Dieu, nous devons l'accepter et vivre dans la paix pour être capable d'être personnes réconciliées et fraternelles. Merci et salutations à tous. Les nouvelles bienheureuses. Maintenant, je voudrais m'adresser aux populations et aux autorités de la République du Congo et du Sud-Soudan, très chères, avec grande douleur à cause de mes problèmes aux genoux. Je dois reporter ma visite chez vous, cette visite qui était prévue début juillet. Je ressens vraiment un grand regret pour être obligé de reporter ce voyage auquel je tiens particulièrement. Je vous demande pardon pour cela. Prions ensemble pour que, avec l'aide de Dieu et des médecins, je puisse venir chez vous assez rapidement. Gardons espoir. Aujourd'hui, Binomo Botolanda, donc Wanezali, communiqué officiel à Vatican, Bomoni Dengba expliqué, le est que visite est allée annulée, visite est allée reportée na date moko, donc vraiment nous va fixer en côté. Le loto Yambi, roi Philippe, roi des Belges, vous se souvenir combien de fois a reporté qui, donc première fois qui pour ma solo à Covid, a reporté qui, après ma guerre il y a Ukraine tant que bandit a reporté, mais troisième fois aïe, parce que les alliés qui report, les alliés qui take annulation, comme les cas où tout le monde n'a pas quand à se rétablir, à Monique, à se retambola bien, à quoi y a un beau cannabis parce qu'il tenait à un beau cannabis en Afrique centrale, Mobimba, à Royaka et si cannabis. Tout le monde a sabino na ba image, bota la bino moko, bateau, bazali, moko donc bazali na ba doute, mona quand même. Pape ndenga zali ko tambola bazali ko simbaye pape azo tambola moya tambola bien zate parce que donc genou ezo sala e pasi donc vraiment médecin bazo landelango bino moko botala na bilili pape ndenga zali ko tambola vraiment na ndenge ya bien te moyen aya ezalité. Donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Binomoko Botali, sans commentaire, les images ont parlé d'elles-mêmes. Bomoni et ta papa Zalina Yango, bongo papa y a visite à la Indengwana, Azotambola, Ezali complètement impossible et que ça la maté à Indengwana, donc tout sengi vraiment na pape. Donc bon rétablissement et que le Kanango, donc tango akokoma vraiment na ba condition où akoyi ko voyager. Akoya Namboka Nabiso, donc sans problème. Donc tout le monde a bamisou parce que Basango, Boyebi, Nalagisa Bino Basango, Bazaraki contre enseignement de base gratuit, enseignement de base gratuit et enseignement de base. Nalagisa Bino parce que Bango Bazaki, na bekol na Bango, Babandoko lié la mbongo na sima bekol na Bango ana, donc Minerval banani, donc Bazozua, grand likonda tant au président de la République ailleurs, le bib, école mieux surtout et Kozala ke Batuazo Foutate. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de gratuité? Oui, allez-y, dites-nous. Et puis je signale ici que vous étiez dans le comité de parents. J'étais dans le comité de parents, je connais beaucoup de choses. Pour nous expliquer ces dossiers, qu'est-ce qui se passe? Je prends seulement l'Église catholique. Allez-y. Sur toute l'étendue du territoire, l'Église catholique est en train, n'est-ce pas, de gérer plus
de 12 000 écoles. 12 000 écoles. L'église catholique. L'église catholique. Un allié de taille pour l'éducation. Pour l'éducation, effectivement. Ouais. C'est pourquoi on les appelle les conventionnés. Parce qu'il y a une convention entre l'État et ces églises-là. Donc, c'est-à-dire, ici, à Kinshasa, nous avons plus de 100 000 élèves, n'est-ce pas, candidats d'éducation de base qui dépendent de cette église-là. Mais ce qui est curieux, Noël, c'est quoi? À l'époque, quand nous, on payait, parce qu'au fait... Là, vous étiez encore dans le comité des parents. On était dans le comité de parents. On était dans le comité de parents. Ce ne sont pas les parents qui sont appelés à payer les enseignants. On l'avait fait en fonction de ce qui s'était décidé dans le temps pour favoriser un peu les parents et les enseignants, n'est-ce pas? À l'époque, c'était une valeur d'une bouteille de coca. Au-delà de ce que l'État donnait, les parents avaient la charge de payer. La charge comme de dans payer. les écoles privées. On a évolué pour commencer à payer 360 $ dans l'école où j'avais ma fille. Okay. Mais sur chaque argent qu'on payait, l'archevêché. Avec combien? Comment se faisait la Pas l'archevêché, d'ailleurs, l'archevêque. L'archevêque de Kinshasa. Prenait 100 $ sur chaque minerval de l'élève. Expliquez-nous bien. Nous avons plus ou moins de 100 000 élèves catholiques et vous prenez 100 $. Par élève? Par élève. Pour l'archevêque? Oui. Donc sur le 100 000 que compte Kinshasa, l'archevêque avec 100 $ sur chaque élève. Appelez quelqu'un qui viendra me contredire parce que j'étais à l'APEC. Ah bon? Ça c'est de 1. Quelle révélation. Toutes les autres institutions ici, le promoteur, le sœur, ponctionné, le comité de parents, on avait 1% sur chaque minerval. Là, c'était avec le régime Kabila. Avec le régime Kabila, quand on payait. Et aujourd'hui, quand un autre président, Félix, vient, il vous dit gratuité, on ne paye rien. Ah, vous êtes en train d'arracher, n'est-ce pas, quelque chose dans la bouche. Les avantages personnels. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, personne ne voudra entendre ce son de cloche. Ah, c'est là que ça fâche. Oui. À un certain moment, il y avait deux parents qui étaient révoltés. Non, nous devons payer. Nous leur avons dit, permettez, ne fût-ce qu'à un Congolais qui est incapable de toucher 10 000 francs, si vous en avez beaucoup, allez dans des écoles. Il y a des lycées françaises, il y a Loupio, il y a d'autres écoles. Vous pouvez allez mettre vos enfants là-bas, mais permettez à tout Congolais moyen de scolariser son enfant. Donc le régime Tshisekedi a combattu des intérêts personnels et voilà. Et aujourd'hui on est en train de le combattre. Opposition. Mais je vous le dis, je parle comme ancien membre de l'APEC. Donc vous voyez-vous, quelqu'un qui touchait un tel montant a acclamé le pouvoir pour dire non, écoutez, vous avez décrété la gratuité. Maître Guilain, vous comprenez que catholique, cardinal Mbongo, botaka kombo Mbongo, donc akoki kozala d'accord té. Ensuite, sikoyo boyebi ke venu à pape, ba catholique, ba cardinal wana, donc cardinal wana nyoso bazaki na ba coopération, botala ba t-shirt déjà ba salaki ba nini ah tokotalaka ndenge oleka yango tozomonaka bakomi na baregret sikoyo parce que basi bainvestisaki na masolo wana et puis bakope mosusu ebimai kuna na kati botalaka kaka mbongo donc boyebaka ke vraiment ezali report tomona mpe na komba ya li forema na 74 il fallait na date moko boye forema na zokaki ezalaki mpe bareportaki date esalamaki nango donc vraiment bo comprendre kaka ke cardinal azalaka na ba masolo moko boye bibino moko toko sala dessin te boye bi azali mutu moko vraiment ya ba masolo donc boye bi ke na kati ya émission na biso tozali na rubrique ya message na président de la République Fachi Beton donc lelo tozali ko yoki sabino message ya ndeko na biso oyo apesi pour na président na biso donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Mboka ezokende na kokweya papa César distraction eleki trop ba généraux ya Kabila moko ta obundela Kisekedi ba généraux ya Kanambe moko te akobundela Kisekedi yango wana lelo na tongo lisusu renfort ba Uganda ba renforcer soki 6 camions
ba image ezali kozwa mais eza nini bino pe bozolala boye papa César nga nayokaka yo olobelaka Kisekedi nayoka kodefendre Kisekedi père mais seigneur de guerre azopola na prison oyo akosilisa babiloko wana na seconde mais bobeti kara ole bopressionne Kisekedi afongola misu moto akosunga ye wana moto azoya na ide kapeti wana kaka ya moke wana mais vraiment nazo regretter biso tout toza bakombata mais tant que tu réclamer boye chef de l'état va fongola misu ou bien chef de l'état azoyoka makambo ye moko azobeta su makambo yango kara boye oza su bien te chef de l'état biso tolingi ye mwana mboka bosiko mboka ezokende na kokweya na ndenge ya mabe turo goma wana da 2 semaines awa boye tokoyoka etombe tokoyoka goma etombe ngonga yango oyo baseigneur de guerre na baboloko bato baza na idée ya kopesa pour que rebelle wana betama a débandade jusqu'au Rwanda bango wana baza na baboloko bato bayebi makambo wana bagénéraux ya Kabila oyo Fachi azotiela mutema bakobundela Fachi te même les porte-parole là les porte-parole ya nani oyo ya gouverneur aventurier c'était un aventurier un général de brigade porte-parole ya lieutenant général mais quelle armée ozomona ke armée ezokende mabe ezokende mabe bokomisela biso ba message pas Kisekedi directement toza na posa héritier akende asala musala wana etant que seigneur de guerre akende abundela pays abeta bato wana kutu Mamadou akosa tozangaki Mamadou tozangi ba général Bauma tozangi ba mbunza mabe siko bozokoka kozwa mutu oyo akozala bongo te tala général Mwisa nani major Mwisa garde corps ya Chirimwami babomi ye pa mbala parce que azobunda makasi mbala abomi ye mais vraiment nazo regretter tozo regretter makasi biso koto nga naza na zone rurale ya Mungwalu awa na Ituri mais tozo regretter makasi message ici tosali par-ci par-là bazofina Kabila nda kanga pechuana Kabila kanga pechuana parce que pecha boya kolekisa Kodeko pecha boya kokota na kire ya Kodeko parce que pechuana nde azanaki clé mais tango bakangi nde ba profiter Kodeko ebandi na sima pecha boya kolekisa bango baboma batu boni mpona makambo Kodeko c'était Kabila Joseph bazozela babeta Goma nde baya babeta Ituri mais pourquoi bozofungwama te bino ba diaspora bovandi kaka bozofungwama te papa César boyebisa Fachi mpona problème ya pechuana c'était seigneur de guerre pechuana soka kiti Goma wana nga nayebisi yo M23 zoyimbayimbayi bayebi pechuana mais pourquoi bozotika makambo ezokende boye ti yango oyo M23 zo récupérer mboka kaka boye tozomona mais vraiment boyebisa Fachi ablibere pechuana kesale musala po bagénéraux wana bakokoka te mpe bakokoka te troupe boni ekiti wana me bazobetama toujours ozomonaka force ko mabe fo mutu oyo ayebi bato wana lokola bapechu wana héritier ayebi mutu wana bolibere pechu wana na prison aza innocent bakanga ye pour ke basala bakodeko po pechu ayebaki basekret na bango nde bakanga ye Kabila nda kanga pechu wana sundola na boloko Fachi mpe aye pechu azaka na boloko mais esprit nini oyo bo mboka ezokenda kokweya boyebisa Fachi biso toza bakombata IDPS mais tozoloba biso nde toza na pouvoir mais pourquoi maloba na biso eza na nguya te mais vraiment oyo ekomi makambo mosusu yango wana Bunagana eza tombe bazokosaki o FARDC boye Bunagana eza tombe les militaires ougandais baza wana na barwandais baougandais barenforce barwandais bozoloba soi-disant baougandais baye nzoka baye mpo bakata mboka baougandais baye mpo bazwa kote ya Ituri ekoma Uganda barwandais baye mpo bazwa kote ya Nord Kivu ya nini Nord Kivu ekoma Rwanda nani abungi yango mais ti sikoyo bozolala kabo bakombata ve César bovandela likambo oyo nazoloba bino bozokatisa eza nde blage mboka ezokenda kokweya likambo oyo nazoloba ya pechu wana bofandela yango bolibere pechu wana kenda sela Fachi apesa ye ka motema confiance Mamadou akosa bino bokoyoka Bonjour, papa César Gandé.
ezali moko wa yo ndeko na mipesi kombo te yeba mongongo na ngai nasolaki na mokolo elekaka kuna. Joyeux anniversaire na ya biso mwana président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo nalali te na bitumba oyo baugandais na baburundais bakoteli biso. Mokanda na ecclésiaste elobi ntango na ntango ezali na likambo na yango. Ona tino dio oyo epa ya président mwana mboka monkumu nsomi. Tozali ebele. Stratégie ya Uganda na Rwanda ekoki kobangisa biso te. Stratégie ya Uganda na Rwanda ekoki kobangisa biso pasi te. Namoni bandeko mosusu babomi bango, mwasi moko na babomi te bazo nyokola ye président de la République. Papa, mboka oyo wana ekambami na yo. Peuple congolais totelema ezali kamoka ya président te. Le fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix alobaki, prenez-vous en charge. Yango wana ntango ekoki mwana mboka ya Congo ezaka na la police nationale ezaka na armée population totelema tokota Rwanda bango bakoteli biso tokotela bango tokoka te kozilaka o ba comité international na bango wana eza distraction baza kotia biso na distraction mpo na bayibaka biso babomaka biso. Naza kolela na motema na émission na kosala na nzela maloba na Nzambe apesa biso mboka wana mpo biso mpe tobundela yango. Israel ebundaki mpo ekende okota na Kanana kaka maki kosekana na bato te toza mpe pembeni na ye bango bakoteli biso mpe tokota tobombarde tokota kuna. Mokonzi ya mboka yoka kolela na biso et puis récupérer baelema ya Jean-Pierre Mbemba baza ebele. Récupérer baexifase mosusu bazali ebele. Peuple congolais totelema bipai na bipai mais tokeba mpo baza partout. Bomoi na Kisangani bazali même na mboka na ngai ya Mopono bazali partout basi bakota mais Kisasa mpe bazali. Toana maloba koloba me moyen ezali te. Nzambe apambola président biso tous nsima na ye bendele koya te FARDC na la police nationale na peuple congolais totelema mboka toza nango kaka moko. Nalali te depuis 3h du matin kino na ngonga oyo motema pasi mpenza mamondisi ngai ete totika distraction tolobaka Nzambe te. Nzambe abundelaki bana na Israël c'était un dieu de combat todengaka ye dieu des armées. Biso totelema tokota na Rwanda na Uganda distraction ekosila tika Nzambe apambola la République démocratique du Congo. Peuple congolaise, forces armées congolaises et rois congolais na la police nationale totelema tolongwa na distraction totelema tozila mot d'ordre ya président de la République te. Biso mpe tozwa bibundeli chef d'état-major Mbala Mutsetse totelema tokota Rwanda na Uganda basali biso stratégie ya koatake biso gauche à droite mais les mêmes mabelo biso toza na bango lisanga ebale eza na kati te moluka eza te tokota peuple nyonso tu ya este tokota to envahir Rwanda tango tokenda kozwa ebembe ya Habyarimana ezaki mikolo boni seconde boni twana bibundeli tokota Rwanda parce totikika bango boye fini esili tokota Rwanda bino moko boyi tolanda message na yebisaki bino message ezali mpo na bino rubrique ezali mpo na bino bato ebele omona bazobenga ngai oloba na président boye osala boye ide boye donc rubrique wana eza mpo na bino soki oza na message na président de la République oza na message akoloba parce que président de la République azali magicien te. Président de la République azali wana il faut ayokaka bato nyonso tu rubrique wana tosala mpo ayokaka oyo bino bozali koloba nga nazali wana te mpo na kokomante mais siko il faut boyeba malamu nazali kobeta lisusu ete mpo bato mosusu
Donc makamusu skoute le cas depuis Kasavubu, le cas depuis Mobutu. Donc fatia ye mbalamoko il faut abongisa nyoso tu mbalamoko. Na 18 ans kanamba sala botorotite, abongisa maite, abongisa courante, na 18 ans na soka saleke ba makambo ngo sala ba makambe belé mbeto koma na makambe belé. Donc président de la République aujourd'hui azali ko sala marche arrière pour abongisa ba makambo nyoso tu oya koya na sima akolanda kaka nzela o président de la République azali kosala mais batu mususu de mauvaises langues batu amite mamabe. Donc, ce que vous allez congolais penza ya solo, est-ce que penza yo, okoki kolinga penza, mutuloko la kanambe azonga na pouvoir, na batu na yo, na bazalaki tout. Bota la kara mbongo, babandoko yiba na jekami, pour ne citer que cela. Bongo na ba kote mususu, babiloko babandai ko yiba, mbongo izo kota na caisse, te bota la siko, ndeng mbongo komi ko kota na caisse, grâce à gérance malamu, grâce à IGF. Donc bino mo robota la rake bozo kolinga c'est normal sikoyo donc bazo bongsana ba makamnyo surtout peuple congolais au bout ya ba année prochaine déjà il y a ba deuxième mandat peuple congolais on a vraiment que mboke komiko ken pesa malan parce que c'est normal ba nyongo na ba ni tong bazo boucher bazo sala boy il faut donc ba boucher ba makambe belé yango na sikozo mona que peuple ezali kolela nzala mais ezali donc et le komoko il y a courte durée ezali et le komoko souffrance moko ezala éphémère donc ekosi la nango tango ekosi la je ko fungwama bino moko bokomona ka ndenge ezali mais nazali ko lakisa bino donc mo bundele munene a petit nanga gili pasteur gili azali bato bazali ko zo ba risque po na ekolo donc na sepela rapenza na jeune frère nanga wana pasteur gili na profiter sous pour na pesa yo penza. Bah, félicitations à Moussalo Zali Kosala. Bo tala analyse à salaki sur Kanambe po ba misusu to rafraîchir bango mémoire po ba misusu bazo sala neti donc deka na baka Congolais comme amnésie qui est moko bo yo kabino moko pasteur Gili o lobby sur Kanambe. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Bongo to lobanine. Bosko tanganda liboma a lobby yena Joseph Kabila basugisa était elona bango na 3e primaire. Bango mibale. Classo bango batanga ya malonga yé 3e primaire Joseph Kabila 3e primaire moninga na ye bango mibale ba Rwandais moto ya koti sakaye na armée ndeko James Kabarebe noko na ye ya biso na katinini moto alobi moto basalaki na ye kindoki abi nazana ba bordero kolo M23 Joseph Kabila lelo yo tozui communiquer na yo Joseph Kabila outi koyiba 10 filles ya uranium na Jekamine boteki yango na Iran oteki yango na kombo mokonza mboka mona mboka Félix Antoine Tshisekedi bakangi yango kuna yo suki omoni mayele na yo okanisaki Iran ko batela yo okanisaki Chine ko batela yo nzoka États-Unis asa kwa isi loboko na mesa ayebisi France Angleterre Allemagne alobi na bango to soutenir mokonza mboka oyo biso tosana ye pe bolole wana tokende na ye moyibi yo yaka na bokonza ta studio te oyaka na mokonzata bakoso nga na latite nyonso lokoti yango na kibukonzi okotika mbongo ya peuple congolais mboka o eza mboko bakoko batikela biso anwari tatangisa makila na ye na mboko oyo Isidore Bakanja atangisa makila na ye na mboko oyo Monseigneur Kataliko atangisa makila na ye na mboko oyo Pasteur Lukusa atangisa makila na ye na mboko oyo Echu atangisa makila na ye na mboko oyo Cardinal Malula atangisa makila na ye moninga nanga Bukson Bukasa awa azika po na mboko oyo Rossi Chimanga Thérèse Kapangala Armand Matungulu bandeko BDK ya Bundudia ya Congo bandeko ya Kamwena Sampu ndeko Joseph Kabila na zolo bana yo lobanga na yo toza ya mboko oyo mais soko yaka na complot oboma ta congolais moko mabelo ya bakoko ekofuta yo na yebisi yo okobima vivant te biso totangi na pasi kolia na pasi ozi bolola leki na yo zowe okomisa ye patron biso totelengana kana sa moi na ba papier kolukaka misala ndeko na yo Jeannette ayaka nzoto ya kokuba na kecha bana mibali na makolona ship lelo akomi na ba immeuble yo Kongola zolela na mboka na ye lobamboko nzamba yebi yango te soki eza na bapaya bahali banda bazoluka bazonga mboka na bango bazoboya yango mpo na yo nzamba kofutaka yo mboko oyo Kongo eza na lisakoli eza Israël prophétique ndele na ndele mutu akoluka pasi ya peuple congolais nzamba kofuta ye.
Bino Morbotoland, en tout cas, Pasteur Gili, merci. Donc, petit frère propre, Pasteur Gili, vient à Okleboa, tout le monde est d'accord. Parce que vraiment, Zali, Batu, Bazali, Kosala, Moussale, Zali, Komonana. Parce que Batu Ebele, Bakomaka, Taliban. Parce que Batu Ebele, Bamonaka, Batu, tout Bazalaka, Sima. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Balouba. Bomoni wana do passer Gili aza mulubate, Bosemba aza mulubate, Ngai aza mulubate, donc ezali makambo ya mboka, ezali makambo ya mboka. Et puis baluba babandi sikote, baluba bazala toujours lisanga, basanga na baluba bazani tokolo bapeneti bandibu awa. Bandibu bazala bango na bango. Donc toyibi baluba ndenge bazalaka. Tolo bateke ka lelo nde tokomi koyeba baluba. Mais boka sateke donc muto aza toujours na sima Félix Antoine Tshisekedi faza muluba. UDPS, l'air papa Tshisekedi na UDPS, Okutaka baluba te, UDPS ezalaki donc ba secrétaire généraux au baleki na UDPS l'air papa Tshisekedi muluba zalaki te. Donc to zala calme, to zoa notre mal en patience, masolo na biso, ezali pasi to lobi te ke mboka ezali bien, ezali pasi mais pasi wana ekotikala masolo kaka. Ya simakaka ekotikala ka masolo parce que tant j'ai kofongwama peuple congolais a sepela penza komona ke parce que likamunyo surtout oyo eumelaka oyo kezali ke ezali kopesa masolo malamu il faut souffrir nango musala nyoso tout basoufa oyo kozwa mutoki na yo kozwa mbongo il faut souffrir soko zo souffrir te lobo zo sala ba masolo moko boyo zo tinda ke yo souffrir te mais yeba rappel ke soko zo souffrir te lifuta oyo kozwa ekoumelaka pete mais batu bazali ko comprendre te na tiela ki bino masolo moko nengi marque président na biso tango ya zo kamwa kifa quoi akwa écoute même pas ko imaginer kifa quoi comme na niveau là. Je préfère vous dire d'abord Christian Lusakweno il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Ça, mais quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs, parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible cette corruption. Mais sikoyo batu musu bazo boule ton présent lo bagi ke mboka wana et le côté mboka e beba batu bazo mona ngonetili seki bozo boule ke forêt équatoriale bangonda forêt équatoriale donc na lobi bien que forêt équatoriale bangonda déjà ngo forêt équatoriale bino moko na émission donc mutasali ba révélation azalaki parmi batu wana bakendaki batu na makamba forêt équatoriale ba bino penza que ah non forêt équatoriale ba c'est bangonda ezali sous binoté. Donc restez connectés sur Clébois original, on revient tout de suite. La forêt équatoriale obi boran to récupérer non combien d'argent biso tant que négocier tout le bien on peut vous donner pour que tu continues à exploiter ma forêt na bisoté pour payer ça 42 milliards de dollars. Oui, c'est que ça représente 42 milliards de dollars. Pour nous ça représente beaucoup d'argent puisque tous à un niveau il y a 11 milliards de dollars de budget. C'est-à-dire que ça aurait renfloué énormément budget na biso. Ou bien réponse ça mais la forêt ne vous appartient plus puisqu'elle a été vendue. La ministre, je vous le dis, qu'on me contredise là-dessus. OK? C'est-à-dire qu'on nous a vendu cette forêt-là. Par qui? Par les ministres des Affaires, à l'époque du ministre des Affaires étrangères, Nani. Mugabo, à l'époque. Niamugabo, Claude Niamugabo. Donc, bino moko boito yoka, bongo bato aboye, bino bozo boule ke bato aboye, ba zonga ka lisusu, ba ya susu, ko kumbe la susu, ba masolo,
na mboka na biso bato okutu balinga ki peuple te na 18 balinga peuple te makambo basala biso bino bolingi su bazonga do bato o bazali d'accord que o Kanambe azonga donc bobula okutu Kanambe azonga na lakisa bino constitution de ezali kozonga raté mais bato tout basala na Kanambe bakoki jamais kozonga bakoki jamais kozonga donc to marqué pause publicitaire il y a ba partenaire na biso donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela ça. Ya banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya bétranger te ezali ya banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésité na yote adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole
na contrôler na moni musala oyo sala wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezala te ndeko ko sazarde te agence eza kaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyoso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boete. Prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service, frappe na le, frappe na retour. Chez Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec intuition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Pino moko boito landa ba partenaire na biso Kodia Simo ezali donc société OEPC vraiment donc chance na congolais nyo surtout comme propriétaire ya bandaku na ba norme moko international na kati ya Kisasa donc bino moko bomoni yango ezali susu masolo ko lobate et puis c'est Pela TV décodeur oyo ya bana mboka ya bana mboka donc goût ya mwana mboka donc mwana mboka comme tu comprendre donc so ju décodeur wana au voyager nango partout eza mukie au voyager nango partout et puis ba chaîne nyo surtout ezali na kati et puis bo ye bakarake donc fret maritime wami service ya ndeko na biso ya mwati wazo sala tout azo aider bana mboka Mireille Wankake merci na nyo surtout ozali ko sala vraiment pour na ba congolais na kati ya Paris awa et puis boye bake na Kisasa ozundaku na Kodia Simo awa na poto tozala na des problèmes mukanda sokozu mukanda esika ya kolala problème ezala surtout awa na kati ya Paris ozana mbongo na ozana ba conditions nyonso mais pose ndaku ezalaka problème sur problème mais boye bake solution ezwami na frère na biso kitenge appartement donc eza masolo teke o parler à cop non eza parler à voix normale il y a ça na kati agence mais c'est quoi ça donc priorité azo privilégier bandeko na ye ba congolais parce que mingi ba congolais mususu a commencé na mindele abosani bandeko na ya komo tcha ba kala komo poata bango ya biminetike ye ba mindele ba master ne ba kola na bakini donc solution na bino ya bandaku kitenge appartement bo bengi su yeba ke so ko visiter le baka ozanga mbongo ya ba caution mais soko za na masolo na onyoso do awa na kati ya Paris ndako ezali pasi bo bengi kitenge appartement solution na bino ezali déjà yako zoma donc bobo sanate salon de coiffure na biso donc oyo ya Saint-Denis Elbito Coiffure salon de coiffure ya ba professionnel donc salon de coiffure vraiment ya sérieux salon de coiffure ya ba star donc kuna oye au katu coiffe soko bimi ba remarquer vraiment que coiffe na yo vraiment ezali penza que coiffe vraiment ya solo donc vraiment congolais to lingana congolais to salisanaka to kendakate et pas ya ba étranger mais moninga na soka sali eloko donc pesaye maboko po mboka na biso ekende liboso vraiment lelo tongoko beta c'était penza ibele to beteki c'était une émission na biso pape akoyate ezali reporté voyage ne ezali reporté suite ya état de santé na ye azana problème na niveau à genou azotambola na ndenge ya pasi jamais akoki ko sala voyage na état wana donc report na annulation ezali différent mais ba congolais belé ba yebi na bango monika congolais so ba yebi si que eloko yo prix nango à partir ya 20 €. Et là, ici, et bandi na 20 €,
eza likolo ezomata parce que Congolais sont à partir à 20 euros. Ah, le Congo, balbaki 20 euros, mais ça 20 euros. Ça c'est Congolais. Tant que Congolais a changé à J et comme à G. Mais G. MJT, mais G. Donc Congolais, Longola, J et comme à G. Donc ce bâti, donc prix à partir, il y a 50 euros. Il y a mon prix, il y a 50 euros. Et on a Congolais photo après Naka. Tout après Naka. Et puis on a payé, on a profité, on a collègues, on a bateau, médias en ligne. Donc, bah titre na bino, bah titre, tout le 95% ya bah titre où ils ont internet, na bémission à YouTube, ils ont ba faute d'orthographe, bourré de fautes d'orthographe. Donc, tout éviter ceux qui ont gros salata, donc titre ou luki ata mutumoko boye, à ça ba faute donc donc surtout bah verbe, bah corps. Okumona ke kingandi ou bien donc kingandi soutien wenge muzika okomona soutien ngo aotia mon soutien aotia verbe soutenir te na troisième personne donc na ba mikolo na batu moko bozo mona ke vraiment ezali passi okomona donc okomona lem na pesa exemple bati kombo moko ya mutu azo soutenir concert au et comme soutien ceux qui soutiennent au FARDC, on les a soutien, il y a niveau, Monika Tobano, Pesa Batsu Bakura, Ezaka Kapasi, Congolais, Ayoka Kalem sous Sony, Congolais ne veut pas apprendre, Azoka Sony. Donc au moins, Penza, titre Penza, donc aux autres la Penza Boy. Donc déjà, Busso, d'autant que tout ça, l'administration, déjà, tous autres, demande d'emploi, lettre de motivation. Yébarak employeur, ce que Tindi déjà. Lettre de motivation na ba faute ndenge biso to bandozo ba lettre de motivation soko omonika ba faute d'autographe déjà mutu ana ko tanga te ou déclassé parce que on est déjà aventurier comment à continuer la lettre bourré de fautes d'autographe donc congolais to karasoni on apprend toujours ngape nazali ana après na mais ngai soki na yebe loko na ngai ata boza 1 milliard ngai so na yebe loko na ngai oyo ezali ke ezali boye donc boko longa ngate mais soko yebite il faut apprendre donc tout le monde na pesa exemple ya musa na biso tala ba titre on mona bato basala lemsu na ba télévision kuna ba mona raneti bato basala na internet basala zoba OK il y a rien il y a des bons et des mauvais partout il y a des bons et des mauvais partout donc vraiment congolais tout changer donc tout changer mais Congolais alingi na ye ko apprendre te alingi na ye ka sala mo apenza Congolais abimisi CD obiati affiche moko na balabala donc ezana faute d'autographe donc bouleka ke famille na ye mobimba donc équipe na ye mobimba na place wa kendaki ko imprimer biloko wana mutamoni photo wana te bimi penza bati penza panneau penza ozomona faute d'autographe donc ezali vraiment mawa Congolais to zalaka vraiment na koyoka sonité na ko apprendre nga nazalia vraiment moi je me porte volontaire bato basala na internet wana ceux qui bolingi ko komalika moko bo ceux qui nini ça c'est egozana entre biso donc ngape naza mutu mo lobate bo tindeli ngai to corriger boti parce que ça me fait vraiment mal botaka nga naza grand scrabbleur je fais les championnats du monde donc naza grand scrabbleur naza secrétaire comptable donc j'ai horreur de faute d'orthographe na kokakango ata mokete donc na kokakango te. Bon, Moutoutou a cause à la parfait dans ma camionneuse tout mais il faut quoi apprendre. Mais Congolais a quoi apprendre. Donc vraiment, tout comme presque à la fin, il y a une émission à Bisso Tongo, bêta c'était dans ma cambo Oyo. Il y a report, il y a voyage à Pape, ils allaient report, ils allaient annulation T. Pour batu mususu oya mite mama be na batu mayele na base kanisite ko kansate ke bayebite bayebe ils allaient report mais pour na ba on était ka mbala moka bouale. Papa annulé na ye akoya na ye lisusu te donc ye azoloba likamo bo ezo sepilisa ba congolais te ou bien ezo bima bien te po na ye ezo pesa ye elengi yana nga etsa bino bozala ba chauvin neti ba français tala ba français neti asiko Benzema azuna nous donc ballon d'or te tala déjà ba français de bazo kumisa ba déjà futur ballon d'or donc il faut ba kumisa ya biso likamba mabende sikoyo ozokelengi donc na komi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na epsa binoka que je vous laisse les soins d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude bobika ke soki na komi na suka ya émission na biso donc vraiment
Base nako tikaka yango jamais parce que Base, je ne cesserai jamais de vous remercier pour votre fidélité, vraiment pour la dite fidélité nako remercier kaka kabino parce que Base vraiment yango mutu sala ke 5 minutes ba avant na banana ba remerciement nazo tenir ko souhaiter bon et joyeux anniversaire donc les kaki mais webi ke ngana profitaka na legisarango a na 5 minutes au moins na ba télévision ya ba kin ba sali ba rubri ba comment ça donc ba joyeux anniversaire ba photo ba nini donc idolo wana webi ke ngana bandango bandakala donc nazali vraiment ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na que c'est les kaki bien na ndeko na ngai donc na bengaka Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin Shai Mukenge Shai donc vraiment ndeko na ngai yo yebi donc to banda loin to ita Diego Kao tant on azomona toujours to zali ku na tenir d'engalier manayo tant on mona ti lelo nzamba zo batela biso ezali sengo talaka to kufela bato ebele boyeba ke foko reconnaître nzambe ko lala ko la mukizali habitude parce que si vous avez bonne santé vous avez un problème à santé vous comprendre que vie est à la caramouki donc tant vous respirer vous allez bien donc vraiment merci et puis profiter na ndengo za na mukili on vit qu'une seule fois oh les karakuna to yebarati une fois de plus Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin l'administrateur il y a groupe il y a Kleboa na WhatsApp, donc vraiment merci. Na nyosoto salara pour na 5 minutes. Et puis na nyosope au salara pour na groupe na biso, il y a WhatsApp, il y a Kleboa original, les amis de César Ngadi Otozalaka Sima, il y a Fachi. Donc, si vous avez na ba remerciement na biso, to bandara toujours honorable Jean Moutala, merci na surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi Kuna na Katia Londres honorable donc vraiment fidélité na surtout salaka na kobosa na ko jamais honorable Jean Moutala. To tikali toujours na Katia Londres pour na repesa José Kano qui kakamene maître Weramukuna Maître Rajamoule, merci na surtout bossa rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, siko na kati Espagne, toko bossa na jamais Espagne parce que vrai chéri azalaka na kati Espagne Beloti Mavungu, vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu, merci na fidélité na nyosopu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati Suède pour na repesa maman na biso Thérèse Kamani, merci na nyosotu au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadito Zongi Awa Nakati à Paris pour nous repérer ça. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes très propre. Fifi Filofaria, merci Nanyo surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadito toujours Nakati à Paris. Vous allez couper sa beauté. Na Alain Delo, petit frère propre. Alain Delo, merci Nanyo surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadito Nakati. Et qui ça pour nous couper ça. Donc Serge Palmi, petit frère propre Serge Palmi, merci vraiment. Na surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi na ba vidéo tine la ranga na ba actualité surtout vraiment merci à trop Serge Palmi donc zala mala munzambe a batela otokei na katia Suisse pour na repesa Zoro Mabiala mpangi amunu Zoro Mabiala na katia Suisse merci na surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko na katia Kisasa pour na repesa Gédéon Kindi Kapiapia donc na katia Kisasa parce que na epsa bino bato balandaka na katia Kisasa vraiment nazaka toucher makasi Gédéon Kindi Kapiapia merci vraiment na fidélité na nyoso au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours na katia Kisasa pour na repesa Gabi Mbuyi na Kisasa merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokendre to zongi lisusu na katia Londres pour na repesa mbote Felika Tumba na katia London merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toko bosanate. Donc Babi Kisinga donc administrateur Babi Kisinga merci na musalo zali ko sala makasi na kati ya groupe pour na ko panza sango Babi Kisinga merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Torbo sanate Jerry Mukuna donc merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Bobi ka tosuki saka na santé sogeza malamute au sala ki lokote santé sogeza bien te atoza na mbongo batumsu bakoliango donc to sera toujours na Jean-Paul Jamba Dokotolo na biso to recommandera bino botala
émission naie Parlons santé zali masolo ya santé masolo ya santé donc bazo pesa binongo ofele. Bonjour mes amis, j'ai fait suite à l'émission que nous avons commencé sur la schizophrénie. Aujourd'hui, nous allons parler de diagnostic, de traitement, de l'évolution de la maladie ainsi que du soutien du patient et de son entourage. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et faites aussi abonner vos amis. Le psychiatre est le médecin spécialisé de maladies mentales. Il est donc à ce titre le mieux placé pour poser un diagnostic, proposer un traitement et son suivi. Donc Jean-Paul Djamba, merci. Nous surtout au salle rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda et Edino Image Panza Sangoya Congo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Arozwa Masolo Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire c'est vrai, tu vas